Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle de El Milouz. Naye ko répondre na motuna ya semaine oyo ndeko na biso asile kotuna. Mais avant de commencer, j'aime saluer le mien. Na bandaka toujours na papa lumière, mbote na yo papa lumière Kambulu. Mbote na bino la team réflexion de partout où vous êtes, en Afrique, ici en Europe. Mbote na bino ba de moi-même ba de cœur ba de dents wana ya ngai moko ba abonné mbote na bino ya ebele. Merci pour na motuna ma sœur ezali motuna moko vraiment capital l'air na yoki motuna na ona sekinga na bi oh là là ah oui maman na ngai motuna wana otuni ezotunama etunamaka qui doit prendre charge de l'autre? Qui doit prendre charge de qui? Et ouais. Bon, voilà. Yaya, avant na kota na moi ba détail qui na ko répondre au boy. C'est l'homme qui doit prendre charge d'une femme. Ce n'est pas une femme de prendre charge de l'homme. Donc, la logique des choses est à bongo. Bible lobby, l'homme quittera et s'attachera. Abakisi. Mobali aluka na sueur naye pour aller s'amasser naye. Alobite moi si aluka, lobi mobali aluka. Je sais, papa bako koloba mère. Attends, c'est Isabelle. Kasi boluka ki égalité ti. Bon même en kolo égalité te. Eza bongo te. Égalité, tokolobe l'égalité nzamba sala bisongolo tokolobe l'égalité. Na c'est basé toujours na motona ya ma sœur. Au moni, moi si pe akoki comprendre charge ya mobali na ye. Moi si nini oyo akoki prendre charge ya mobali na ye. Mobali nini oyo moi si akoki pe prendre charge na ye. Moni suko ma sœur. À l'époque, ndenge nga na yeba kele tozo kola, papa kenda musala, ye muto apprendre ka charge ya ndako. Sikoyo biso pe tokoma kosala. En Afrique, en Europe, ndenge moko bayaya Afrique tolobela kaka marché la mkana tonga bonga me kebeta kayune na wendi musa kebeta kayune ya kanga suki na sala ndenge kaka kayune so mutra mutabeta kana Afrique et tant que maman asalaka papa pe kenda kayu mais mode de vie à lelo ndeko na ngai ta mususu papa ye moko ezo simbate ta mususu pona salaire ezo simbate misala pe na Afrique est comme très difficile.
opezo jouer rôle siko soki akutabi na mwasi moko ya kasakasa mwasi moko ya mayele akendaka mwa wenza zongaka tekaka mwa meshe asalaka mwa boye akoprendre kaka son ya papa ya koprendre charge na bango parce que na minute wana iya azomonana nango par rapport mobali awa na Europe ndenge moko ma sœur wana mobali na kayu yo pe na kayu wana na il y a des fois kutu awa il y a des femmes qui travaillent plus que les hommes sikoyo ezaka likamba idéologie koyokana ngala moni na musalo nga na zwaka biso tosalelaka ba air na musalo nga na zwaka na ba air nanga oyo nga na gagner de plus mobali nanga na musalo ya salaka na ba air na ya gagner moins siko to sandene oyo azoya nango sikoyo likolo yem ta koyeba ko couvrir biloko mosusu. Ça arrive aussi mobali a perte d'emploi ou bien santé mobali sali mo avwanga kasi moi se reprendre ka charge ya mobali nayo. On comprend ma sœur. Donc la logique des choses, les mobile faut prendre charge ya moi si mais na mode de vie lelo na façon tozo vivre lelo na ba réalité nyonso tozo passer moi si pas koki ko prendre charge ya mobali naye mais mobali nini oyo moi si akoki ko prendre charge mobali nini oyo moi si akoki ko prendre charge isa mobali aza courageux oyo lukaka tant mususu akwina tant mukie ou bien perdre musala ou bien kopango ezo simba lisusu te oyo akomi na baisse na ba niveau wana effectivement maman ko prendre charge ya mobali na yo mobali wana nde mwasa koki pe ko prendre charge na yo mobali nini oyo mwasi penza je m'excuse ça c'est oyo réflexion na nga sœur Isabelle oyo na reprendre charge na yo te c'est na senge bolimbisi ba papa kalufue miko lemvu mabonde libino ezaka ka réflexion na ngai mobali nini oyo reprendre charge te ma sœur mobala paresseux ah te mobala paresseux oh non yo fandoli aka fufu yo kotaka TikTok yo la telanga ba polo pembo benda rabote ngana kende lukakayu pona prendre na charge ah wana ndete simba te wana te mais pona ba courage na moni ba que non asa courage machine de guerre pourquoi ka côté mo sali baisse musala tant soit longolie tant mususu a perdre ngo on sait pas voilà neza kaka na reprendre charge effectivement ma sœur okoki pendant reprendre charge naie donc oui c'est là qui ngai wa bino sœur Isabelle tokutani na prochaine motuna